Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs, na monde entier bisika bozali tikanzambe apambola bino tokangi misu to bonde la pona exhortation na biso ya moko na lelo kolo to tondio to komisio pona temps o pesi biso ya ko kabola liloba na yo elongo na bana na yo na nzela ya etando moke. Tika ite mulimo mosantu na yo azala elongo na biso acha maloba o ekoki pona kolendisama ya libota na yo. Banda na biso pe sukisa na biso na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola bino. Na mokona lelo toloba sur la protection de Dieu to ko bombama ya nzambe lolenge ni nzambe a bomba kabiso. Balinga mikat na kolo lelo oyo ba information tozali koyoka na télévision, na radio, na internet, na banda ko biska tozali na banzela na ba camarade eza ba information moko ezali ko bangisa biso parce que ezali ko bangisa bato belé parce que ndenge bazali ko talisa biso maladie oyo coronavirus danger oyo ezali ko représenter ezosala ke belé na bato batondisama na kobanga batondisama na somo bato baza na bandako mais baza ko se sentir toujours à l'insécurité oza na supermarché o se sentir dans l'insécurité au kota na taxi, on se sentit dans l'insécurité. Ok, dans un bureau, on se sentit dans l'insécurité. Parce qu'on ne sait pas. To yebite bisikani ni maladie oyo. Ezali bisikani ni maladie oyo koyo kokuta anayo. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Batu belé bakomi ko banga. Batu belé baza ko lenga. Batu belé baza terrorisé. Yeba ite mulinga mikat na kolo. Ko banga. Ebda munguna ya kondima. Ko banga. Ebebisaka kondima ya bato ebundisaka kondima ya bato yango naza ko biso na mokona lelo longola kobanga kat na yo po ete yo zali mo Kristo okoki kobanga te po nini okoki kobanga te parce que yo za na nzambe moko na likolo oyo ya bomba kayo oza nzambe moko na likolo oyo abatelaka yo liboso ya danger nyonso koyiko kuta nango en l'occurrence oto bengi coronavirus et bongi toujours otika na kondima kat na nzambe parce que ye nzambe nde akoki na kobatela yo et bongo za na bokebi nde to teyaki na émission passée na mateya passée sur la prudence et bongo za na bokebi mais atako okoza na bokebi mais koza kaka un moment donné bokebi na biso bato zaka parfaite te bokebi na biso bato zaka toujours na ba défaillance mais bisika oyo bokebi na yo ekosuka bisika oyo prudence na yo ekosuka c'est à ce moment là nzambe akoya po abatela yo à ce moment là nzambe akoya po compléter bokebi na voilà pourquoi nazo ebisa yo na mokona lelo oza mo Christ quel que soit oza komona quel que soit oza koyoka zala mais prudence oyo etika place na kobanga te leo na yo kotalisa yo bongo banga te po nino banga te po nzambe na yo abombaka yo po nzambe na yo abatelaka yo nani totanga no makomi moko ya kitoko oyo kotalisa biso lolenge nini nzambe abombaka biso lolenge nini nzambe asalaka po abomba biso na ba moment lokola moment na ba eleko lokola eleko oyo tofunge ba bible na biso na mokanda ya nzembo to pe na français psaume 91 verset 1 à 6 non tangango na français balobi celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Naba verset o bien-aimé to tangi to kotala na bino elongo le lengeni nzamba bomba kana verset 1 balobi celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Na ngina biso loko liboso na sécurité nzamba opesa il faut yeba yo vandi wapi obomba mi wapi
au batelami sur le plan spirituel wapi, sur le plan physique au vandi nandaku, sur le plan physique au na bureau, mais sur le plan spirituel bien aimé au vandi nandaku, sur le plan spirituel au vandi na se na loboko na nzambe, sur le plan spirituel au vandi na se ya bonzambe, nzambe anaza ko bomba pe nzambe azo bomba yo wana bibe benge le tout puissant au vandi na se ya maboko, au vandi na se ya moto oyo nzambe oyo le tout puissant. Coronavirus ezali ko attaquer bato o ezali ko yapona ko attaquer yo ya za tout puissanté parce que o azaka tout puissant zaka nzambe na yo oyo bomba mikati na ye. Coronavirus azali puissant mais nzambe no za tout puissant. Pona coronavirus akota na ndaku oyo ya nzambe abombi yo et bon coronavirus aza tout puissant lokola nzambe to aleka nzambe na nguya po etazwa yo mais tikanga na ebisa yo que coronavirus aza puissant mais aza tout puissanté parce que nzambe azo bomba yo, nzambo azo batela yo aza tout puissant, ce qui veut dire que coronavirus ne te fera absolument rien. Bien-aimé dans le Seigneur, et le kami balé balobi, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu, mon Dieu en qui je me confie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Yahweh o azo bomba yo, nzambe o azo bomba, bibelobi azali un refuge na yo. Ce babi refuge ezali nini? Refuge ezali esika oyo muta bomba maka, pona akima eloko ya mabe o ezali kolinga kokomela ye. Bible lobi nzamba za ebomba melo na yo. Nzamba zali ekimelo na yo, aza refuge na yo. C'est-à-dire esika malamu oyo yo na ngai tokoki kokima, kobombama pona ko éviter danger to bengi coronavirus bien-aimé, ezaka kanzambe. Yo loko ozakat na nzambe, yo pozakat na nzambe te yakat na nzambe la koyamba Yesu Kristo. Yo loko ozakat na nzambe, tika na ibiso yo ke obomba mi bisika ya malamu danger o ya coronavirus e ko simba ote parce que nzambe aza forteresse, azali refuge na yo. Et lo komi balika na verset 2 ba nzambe aza forteresse na yo. Forteresse c'est un lieu fortifié où ils allaient permettre que mutu aibana ko résister na bataki nyonso ya Satana. Oh, bébé attaque nous ces alikoya futile ya Satana. Tikanga na yebisa o frère na ngai sœur na ngai, nzambe azali e bomba melina yo. Oza ko kime pa ina nzambe, ozo bomba ma epai na nzambe. O nazo yebisa yo et que Satana ko sala yo lokote. Satana ko simba yo te. Maladie o coronavirus, maladie o coronavirus e ko sala yo lokote. Maladie o coronavirus e ko simba yo te po ete nzambe azo bomba yo poete yo bomba mi epai na nzambe. Coronavirus eke ko sa nyonso lingi ko sala nazo ebisa yo ko simba yo te po nzamba ze bomba meli na yo, po nzamba ze kimelo na yo. Nzamba za le tout puissant, nzamba za le fort. Coronavirus na tatolete e ko simba yo te bisika oyo zali 3. Babi, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Babi, yende nzambe na yo, azo bomba yo, yende nzambe na yo, azo bate la yo, liboso ya peste. Bien-aimé de le Seigneur, Babi, il te délivre. Babi, azo sikola yo. Babi, asikolaka, akangolaka. Nzamba ko sikola yo. Nzamba ko kangola yo. Liboso na maladi nyonso babengi peste. Tout à nakata Bible. Nakata Bible, on va parler sur la peste. Peste ezali, maladi nyonso o ezangi. Kisi, o ezali incurable. Maladi ebi kisamaka te. Yango babe yango peste. Peste ezali. Pandémie ezali peste. Épidémie ezali peste, fléau ezali peste, ba maladie nyonso o yaka bongo ezali peste. Bien aimé, mais Bible dit que nzambe azo kangola yo, nzambe azo sikola yo. Bien aimé, to ba nzambe azo sikola yo na peste na ba ravage na ngolingi koloba nini. Elingi koloba tout simplement landanga malamu, c'est que nzambe azo batela o délivrer na deux manières. Première manière en amont, deuxième manière en aval. En amont, cela veut dire quoi? Cela veut dire tangu peste ezali koya, coronavirus ezali koya, to maladie nyonso ezali koya po esimba yo.
Nzambe azali ko épargner yo. Nzamba ko lingate esimba yo. Na nzela oyo azali ko leka. Soki mutu na coronavirus, na nzela azali ko leka. Soki mutu atika ki coronavirus na poignée ya mutuka, na poignée ya ndako, je ne sais pas où. Nzambe na yo ako épargner yo. Nzambe na yo ako bomba yo. Nzela na yo nazo tatola coronavirus ako yate. Soki coronavirus na nzela na yo, coronavirus ako simba yo te parce que nzambe na yo ako délivrer yo. Nzambe na yo akobatela yo, nzambe na yo akobomba yo. Pour te Bible elobi na mokanda Psaume 34 verset 8, baobi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Babi moi j'ai lu Nzambe azali zinga zinga na ba oyo babanga kanzambe pe alongola ka danger liboso na bango nazota to la bisika yo zali ceux qui coronavirus aza ko na nzela na yo ange ya Nzambe akolongola yo pe coronavirus ekosimba yo te au nom de Jésus tika ete ange ya Nzambe ozo tambola zinga zinga na yo ozali ko tourner tout autour de toi akobomba yo akobatela yo coronavirus ekozwa te po Nzambe akodélivrer yo akodélivrer famille na yo akodélivrer bana parce que yo bangaka yo ka bibelobi c'est qui craignent l'Éternel ce ko bangaka nkolo bien-aimé c'est en ce moment que Dieu va faire la différence akobomba yo akobatela maintenant Bible dit qu'il te délivre de la peste et de ses ravages akobomba yo pe en aval cela veut dire quoi en aval cela veut dire il arrivera que Nzamba peut permettre coronavirus et joyeux malade ou obéla paix il peut permettre obéla comme peut zuyo obélité comme peut zuyo obéli prenons le cas à permettre zuyo pe obéli oui ils allaient étonnant que le coup le zuyo c'est que Nzamba va protéger te babi il te délivre cela veut dire quoi cela veut dire Dieu peut permettre c'est que coronavirus et zuyo mais à la fin et bomauti à la fin Nzamba ko guérir yo miraculeusement mais après qu'on permette de guérir contre Nanzela, il y a un bon traitement. Oui, il te délivrera de la peste et de ses ravages. Parce que le Psaume 34 verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Babi mabe comme la katango mingi bayenge bene. Kasi Nzamba kango la kabango tango nyonso. Omona le malheur atteint souvent, et ça adverbe de fréquence dans le français, souvent il y a possibilité, il y a 75% malheur, oui, Dieu peut arriver. Mais l'Éternel en délivre toujours. Cela veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à la délivrance, adverbe de fréquence toujours veut dire 100% de possibilités. Bien aimé, c'est pour dire que le malheur est que simba, le coronavirus est que simba, mais même sur les simba qu'on panique, ayez toujours foi en Dieu. Même si moi non qu'on panique, ayez toujours foi en Dieu. Comptez sur ces versets. Psaume 34, verset 20. L'Éternel en délivre toujours. Nzamba ko kangola yo, nzamba ko bikisa. So na coronavirus sikoyo. So ko zo mona makambezo tambola te sikoyo. Nazo yebisa yo croire na Nzambe. Tika délivrance en Nzambe na vie na yo. Nzamba kangola yo, a éradiquer maladie au coronavirus na vie na yo, pe na ndako na yo au nom de Jésus. Ésaïe 53 verset 5 Bible bi na ma pipi na ye biso to bikisa maki. Nazo tato la ete na ma pipi na nkolo yo obika lo biko na Nzambe écoute na bon moyen na yo na kombo na Yesu. Verset 4 Bible lobi, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé dans le Seigneur, na ota la mot au fidélité. Protosa protégé par Nzambe à cause de la fidélité na ye envers yo. Nazo tato la Bible lobi Nzambe aza fidèle. Fidélité à Nzambe bien-aimé eza nini? Fidélité à Nzambe na bon moyen na oba lobi ke Esaïe lokola bouclier Esaïe lokola kiras. Oh alléluia, parce que babi bouclier Esaïe arme défensif oh monto amemaka lokola oh amemaka babongo la lingala nguba pour protéger contre l'attaque contre les flets les traits enflammés du malin ya Satan et puis kiras Esaïe elamba monto alataka ils ont protégé du bosso na ye mais des fois ils ont protégé mu Congo na ye. Oh bien-aimé dans le Seigneur babi fidélité en Nzambe pour na biso ils ont représenté kiras ils ont représenté bouclier, ce qui veut dire que la fidélité de Dieu est notre protection.
et notre protection. Bien aimé, parce que Nzamba est fidèle, cela veut dire que cette fidélité est à notre avantage. La fidélité de Dieu est à notre avantage. La fidélité de Dieu est une arme qui nous défend, parce que fidélité de Dieu est un bouclier, fidélité de Dieu est un kirase, ou qu'on empêcher et qu'on empêcher na zoe bisayo que coronavirus et na kosimba yo. Motu nezali ya kotu boy. Est-ce que Nzamba za fidèle? Pour babi fidélité Nzamba za kirase pour na biso, ezali bouclier pour na biso. Est-ce que Nzamba za fidèle? Oui. Nzamba za fidèle. Il y a beaucoup de versets de la Bible sur Nzamba za fidèle. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 Babi Nzamba za fidèle. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 Babi Nzamba za fidèle. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 Babi Nzamba za fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 Babi moto oya bengisa biso azali fidèle. 2 Thessaloniciens 3 Yesu kolo azali fidèle. Hébreux 10 23 Babi moto oya pesa biso elaka azali fidèle. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Tous ces versets que j'ai donnés, c'est pour te dire que Dieu est fidèle. Alors, parce qu'il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Parce que Dieu est fidèle, cela veut dire qu'il te garde. Cela veut dire qu'il te protège. Cela veut dire qu'il est ton bouclier. Cela veut dire qu'il est ta cuirasse. Oh, ta coronavirus, et kokuta nguba na nzambe za fidélité na yepe yango ko kwe ko toucher yote. Na lobi ce que coronavirus attention que sali que ozaki na bouclier et kokuta na tolo na yo kirasi ya nzambe nzambo aza kirasi bien aimé kirasi ya o moto asali et que vous a toujours pexé mais awa nzambe ye moko asali kirasi mais ye moko a se transformer na kirasi pour na kobomba yo a se transformer na bouclier pour na kobomba yo. Oh bien aimé dans le Seigneur o ana lukomba ko banga te ko banga ko ko la 4 note. Voilà pourquoi le verset 5 et le verset 6 et je sais surtout koki ko banga te. Oh bien aimé to ko banga te oza paralysé o ko ko liate o ko melate o ko quand même ko lobate oza tellement paralysé te na zo biso ko za la paralysé te. Relevez la tête oza chrétien sala musa vivre comme il se doit. Soyez prudents mais au-delà de la prudence yeba que protection nzambe za likolo na yo ba obi ko banga te terreur de la nuit o ko banga flèche za ko rôder en plein jour te o ko banga peste za ko tambola dans les ténèbres. T'es bien aimé. Il y a une peste qui marche dans les ténèbres. N'est-ce que coronavirus est où tu es pas embêté. Coronavirus est où tu es pas Satana. Et où tu es dans le monde des ténèbres pour détruire les peuples de Dieu, pour détruire les hommes que Dieu a créés parce que Dieu aime l'homme. Le diable veut que tu vas couper sans connaître le Seigneur pour pas qu'il ne lui fait l'eau. Il y a un petit coronavirus. Au menga la zoe bisayo. Yo okobanga ya ngote. Babi tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Oh bien aimé. Nga inzamba obombanga. Nga nzamba obatengana banga kobangelo côté yo pe kobangelo côté pour nzambe na zo bomba yo pour être nzambe na o azo batela o parce que grâce pe faveur en nzambe ezali kono na lobelo isusu nini na lobi na yo zani like pa ina nzambe tala nzambe ndima nzambe zala na lika na nzambe ko paniquer te parce que liboso na yo na mutu moko azo bomba yo et na mutu moko azo batela yo nzambe na yo ao bomba yo azo batela yo. Au bien-aimé dans le Seigneur, compte sur Dieu. To kangi misu pour te bondela. Nzambe na nguya, nzambe na elonga. Na netoli kombo na yo oyo ozali ko bomba biso ozali ko batela biso. Tokoki komi bomba biso moko, tokoki ko se protéger, oui, c'est bien, mais protection na biso za na ba limite. Voilà pourquoi nzambe nazo bonde le pai na yo ko senga ete protection na yo ezala déclencher. Na yebike eza déclencher te pour na bondele, mais eza déclencher à cause de ton amour pour nous. Si nous avons prêché ceci, c'est pour conscientiser ton peuple, Seigneur, qui sache que toi, le Dieu du ciel, ozo bomba bango, ozo bate la bango. Na ekote le melanguya nyonso malade. Soza na moto moko azali atteint na coronavirus. Nzambe guérir maintenant au nom de Jésus. Tu que tes miracles na nzambe kota na bomo ina yo. Guérison na Yesu kota na bomo ina yo na kombo na Yesu. Nzambe nazo bondela épargne bana na yo. Longola coronavirus na nzia na biso na nzia tu na ndako na libanda bisika nyonso tokoki kozala nzambe nazo bondela longola coronavirus kat na liboso na biso pe na nzia na biso au nom de Jésus. Bomba biso kondima na biso ebunga te kondima na biso eningana te mais à la temps oyo tokondimela yo tokolika piko na kondima na biso au nom de Jésus.
Amen.